Fidèle d'histoire na Kinshasa, na Brazzaville, fidèle d'histoire partout, avec moi votre humble serviteur, le président fidèle di Motonzambe, film na biso e bandaka awa et pas wapi to monaki bandeko ya rouge na kati ya temple, baza ko sala ba incantation na bango. To monaka bango awa baza ko bimisa ba sous-vêtements kota yango na kati ya kalebas, bazo sala yango nini eza ya banani pe objectif na yango eza nini. Fidèle de Mauve Production, agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de vos événements. Olingi ba sale la yo publicité, olingi ba lobe la maison na yo, olingi ba booster entreprise na yo, mais contactez Fidèle de Mauve Production, agence de marketing et de publicité. Je salue les fidéliens et tous les fidéliennes, ban surtout, bolela fidèle d'histoire, film na biso e bandaka awa, to monaka bandeko na biso na arrêt de bus, 3 pine telemaka. Tolanda film oyo na bokebi nyonso, bomata tozokende kaka awa liboso, to monaka pe ndeko na biso akotaka, destination na bango eza wapi? Fidèle d'histoire na Selembao, fidèle d'histoire na Bumbu, fidèle. Chauffeur s'il vous plaît, même biso wapi. Na lingina kita awa. Boyeza ndelanga nazo ke dete chauffeur. Ni nango. Tiko déranger biso. Kanga munoko na yo, mais chauffeur, azo na biso wapi? Kanga munoko na yo. Ko soki lobi ka loba moko na bomi yo. Chauffeur pardon na loba so lokote. Na loba lokote chauffeur. Fidèle d'histoire, balevaka bandeko na biso ya basi bakena bango wapi, tolanda film oyo na bokebi nyonso, film oyo ete ayo ndeko na ngai ya mwasi, film oyo ete ayo ndeko na ngai ya mobali. Fidèle d'histoire na Kimbantseke, fidèle d'histoire na Masina, fidèle d'histoire na Lemba Super, na Lemba Terminus, kanga munoko soki omeki kaka koloba na koboma yo kanga munoko. Tomonaka bandeko na biso ya mibali baleve ba jeune fille mibale bango oyo na kati ya couloir bakena bango wapi pe kosuka wapi, bakitaka babwaki ndeko moko mwasi libanda, bango wana bazwi moto na bango ya 3 pine babandi kokende. Film oyo eza kitoko pegu, film oyo esepelisa honorable Gaborien Mboma akumeza ekirika oyoma. Awa tomonaka bandeko na biso na temple, tomonaka ndeko mwasi oyo balevaki yeyo bamemie na temple baye kosala na ye nini. Tolanda film oyo. Merci na ba fidéliens, merci na ba fidéliens nyonso ba ebopesa biso confiance. Ce que l'ingos ba film oyo en intégralité kota na YouTube na yo betaka Fidèle du Mauve TV, abonnez-vous massivement. Awa tomonaka tanganga azali kosala ba incantation ndeko na biso ya mwasi balevaki yeyo bakosala na ye nini, nani atindaki bato baleve ye. Tanganga bwakaka bato na ye ekosala nini. Fidèle d'histoire na Lubumbashi, fidèle d'histoire na Kananga, tomonaka kalebas ekomaka makila, ndeko na biso mwasi alimwaka ake wapi. Film oyo eza kitoko pegu. En tout cas ça va aller. Sacrifice est accepté. Vraiment, on a vu ça qui yo. Yebisa ye pona nini oza awa memi ye pona nini.
yaya na memi sacrifice na ngai pour que nakoma na bozwi ebele o sala ngai encore nakoma riche na mata lisusu ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali film oyo ete ya yo moto bimaka na ndako osambelaka te tala ye atelema kaka na arrêt de bus baenleve ye tika nzambe abatela bayeban surtout bazolanda film oyo yaya bajour oyo vraiment nazo comprendre te transport eza te nazoyeba te eloko nezomarche te transport eza te moto eza te eloko moko te ma chérie o kaninga olobi bajour ezalaka bongo tozela kaka pete kokoleka nazo croire ke eya noki naza na retard vraiment ya mosala tomonaka lisusu bandeko na biso mibale ya basi batelemi na re transport eza te moto eza te nini ekokomela bango lisusu tomonaka mutuka jipe ya noir etelemaka oyo nani yango lisusu yanga nde ozotuna azozonga osima alingi nini sali bana basi kitoko boyeboke wapi papa toza intéressé te eza vraiment gentil te kosoa na moto bongo natuni kaka soki boke wapi yayawa boni bo baréponse mabe boye moto alingi abima biso tokende kaka te oyebi ye soki aza kidnapper yaya kidnapper lelo koni ezakisa aza kidnapper azolakisa belonga baresponsable toza na retard tokende yaya nga na kotika yo nga azokende nakotika yo nazokende yaka to mata tokende bamonaka na mutuka ya noir jupe ndeko aproposaka bango accompagner bango moko azoboya moko azondima tokosuka wapi estce bakoaleve bango parce que ndeko oyo tomonaki na kati ya temple esika balevaki ndeko na biso ya mwasi na sacrifice nzambe abatela bafidediane na bafidediane nyonso filme oyo tolanda yango na bokebi nyonso gloire à Dieu ndeko na biso bamemaki na jipe yeyo na kati ya bureau filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mwasi ntango nyonso ozolamuka na ntongo yekola kosambela tika nzela na maboko ya nzambe divine quoi devine eza nini divine non obiora quel obira eza ano nazo comprendre te moto yango aza nani nini yango ozo comprendre te eza alu oyo amemaki biso na ntongo azosala nini awa aye alobi tokende kodine na ye ndenge nini ya kokoyaka tokuta lelo pamo tokodine na ye aza na audace nazo condamné yo te mibali baza kaka bongo naza kose condamné parce que nakotaki na voiture na ye nazo condamné ye te kende kuna yebisa ya longwa naza na posa na ye te toza a vendre te fanda ma chérie ni nango boye na yo garçon asali eloko moko te ya mabe alobi kaka ke tokende todine na ye ya mabe eza wapi ya mabe eza wapi omona kango soka mabe nazokanisa te yo koloba biso babongo est-ce ozo comprendre moto toyebi te moto tokutani kaka neka lelo tokende kodina ye pardon nga aza mosala osala ma chérie ni nango boye ozalaka diri boye mwana mobala ni aza na mbongo tokende akodepense mpo na biso tokende tika makambo ezala makasi boye ela ozosepondre ngai yo s'il te plaît yoka ngai nazozela okuna na mutuka na ye sa noki ela ozokamwisa nga vraiment ozokamwisa ngai bandeko na biso ya basi bozala toujours bino bolanda filme oyo yo moto abilulalula yo moto okutaka na moto lelo na jipe na mutuka epesi yo panike nindango ememi yo awa na temple na ngai naza vraiment désolé grand maître naza vraiment désolé na nyonso telikaki oza prêt ya kosala basacrifice oyo tosengaki yo naza prêt ya kosala osengaki ngai en tout cas grand maître nazwi décision naboma mama ndenge oyebisaki ngai na sacrifier mama na ngai nazwi mpenza décision akufa kaka nakoma na bozwi nabondeli yo vraiment grand maître sunga ngai erate te sinon nakozala futi mutu moko te akotelemela pouvoir na ngai
oh tikalaki sima parce que oyokaki ngai te oza na chance parce que ozali awa. Est-ce que oza prêt pour na kosala sacrifice? Oui, grand maître. Naza prêt à sacrifier maman akende. Grand maître tiaka loboko lipe bimaka yango yo. Jali pa oyo. Kende pesa maman na bino ali alipa oyo zaka na 2 jours au sala yango. Soko échoué. Okokufa beli pe liboma okufi pe moto moko kobikisa zate. Okoko kende. Na kosala ndenge senga grand maître. Mama ifa kende. Ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali tala ndenge bozwi bilula lule ko komema yo mama oyo abokoli yo na libumu pendant 9 mois anyokwami alembi yo te mais pona bozwi ondimi sacrifier maman film oyo ete ayo wow vraiment na sepeli ta ndenge zo seka et là s'il te plaît tika nga tranquille na seka na nga te amen bébé moi mbala na poma zo sepela na yo aza pena mourir na yo alors yebi sa tika ba bêtise na yo wana bolingo ngai vraiment naza na posa bolingo mo mbali wana te yo na koki jamais kolinga ye yebi sa tika ba biloko wana ba posa wana pa na ngeza musika o. Allez yoka ma chérie calme-toi mwana mobali wana aza na mbongo aza vraiment mutu munene hein. Mbongo na ye zolobela ngelo côté ngai naza na importance ya mbongo na ye te nalingi ye te. Il faut comprendre yango que nalingi ye te. En tout cas s'il te plaît tika nga na sala musala ko sala na lobi tika nga na sala musala donc nazo comprendre te donc ngande naza bongo na musala ko sala te na tiki biro na nga pona yebisa yo mais kene na biro na yo sa musala tika masola mwana mbali wana tika ba bêtise wana s'il te plaît nga nazo sala musala mama mbali betisa musala ya na kena biro na ngai mais kanisa lobi akozonga lisusu yoka kanisa pona ye awa bandeko mibale ndeko na ngai otambolaka na banani ndeko ya mwasi banani ba influencaka yo na buzoba landa film oyo na bokebi nyonso nazo comprendre te mwana mwasi vraiment zo pousser nga na linga moto tukutani ka lelo ka moni na jeep de toutes les façons etalinga te nga sa musala na ngai fidèle d'histoire na Kinshasa, fidèle d'histoire na Brazzaville, fidèle d'histoire na Talangai, na Potopoto, na la mairie en Filou, na Janevial, na Batignolles, fidèle d'histoire na Brazzaville, Mobimba, Bozalaka, Abino, fidèle d'immeuble production, agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de vos événements. Olingi ba lobe la maison na yo, olingi ba sala marketing et entreprise na yo, olingi ba booster ba activité na yo, benga fidèle d'immeuble production, agence de marketing et de publicité, qui n'est juste tout droit de liboso na romona ndako zawana ndeko na biso mobali yeyo ba pesa ka el gâteau lipa aya ko pesa mama yo wana zoya na gâteau est-ce que mama kolia to akolia te hey mama hey Ugo mon fils yo hey mama mwana nga mbali yo hey atuka boye malamu mais pour nous benga te avoyao maman est-ce qu'il faut na benga pour na ya awa na yo ngana si prendre yo oyebi benga linga ba surprise te ko sala bongo te falo yebi sangana préparer lo mo pour na yo mama bomba yango lo nga préparer pour na nga ndenge na zaka ka boye kende na cuisine lamba pour na ngai na zaka pour na mona mama na nga mwana mbali omembeli nga lipa mwana nga sombeli nga lipa lipa openda ya supermarché nzamba pambola yo nzambe vraiment pambola mwana nga mobali mama boni ndeko na nga ya mwasi ndeko na mwasi ake akozonga semaine prochaine prochaine semaine de akoya
yaka okende na ndako na bongisela yo eloko moko ya bien bien mama zela na pesa nano moto ya moto mbongo na ye boni musala oui musala ezokende bien musala vraiment ezokende bien mama lipo vraiment eza munene kitoko makasi yo nini yango susu pesa ye mbongo na ye kende yango nde mbongo nazoluka o nazoluka mbongo mbongo ezalaka na kati ya saki mbongo eke wapi ndeko azoluka mbongo mama namoni nakasati nabungisi mbongo non mbongo yango oyo mon frère zwa mbongo na yo merci vraiment merci mwana na ngai ya mobala ye mama sepelaka garçon na ye azongi mission nini mwana mobala yake epai na mama est-ce mama akokufa te bafidediana nyonso bolanda film oyo ete ya bino awa ndeko na biso avandaka azotravaille na chambre oyo bazolingisa ye mobali ya mbongo na makasi ndeko na ngai ya mwasi tala film oyo ete ya yo o nani nimero ezobenganga chaque temps eza nani allo Sali Beauté allo eza nani s'il vous plaît ozoyeba voix te excusez ngai eza nani yoza nani ngai talo talo comment ozoli mino nanga ndenge nini est-ce que oza wana allo ndeko na biso abengaka mwana mwasi azokamwa azwi nimero na ye wapi tolanda filme oyo na bokebi nyonso asa penda na courage ya kozwa nimero na ngai nani apesaki ye nimero tolanda filme oyo histoire oyo ete ya yo ndeko na ngai ya mwasi yo oza kotambola na bakamaradi oyo baza kopuso na nzela ya mabe nini yango bongo oza na mère bien te ndenge nini yamba telefone mais yamba no nini yango azobenga yo nani apesa mombala numéro nanga nini ozoloba ela kozala idioti te opesi mombala numéro nanga mpona nini ozo force nga nalinga mombali wana azala kimia ma chérie koyebisanga teke nazala kimia mwana mbala nazobenga nga na tongo na midi na pokwa mpe ozoyebisanga na se calme nini nango ezomarche te mpa na yo mpona opesi nimero na nga sa autorisation na nga ozala kimia nga mona apesi nimero na yo te yo moko bosa ntango opesaki telefone na yo ndeko na biso ya mwasi ntango basisaki kodine bazozonga mwana mbala abengaki ye nini eza vraiment marque moko ya malamu telefone na yo oyo na sepeli nango vraiment en plus eza marque moko penda iPhone 17 Pro Max ya sika otie pe pochette rose merci beaucoup merci vraiment eza mna bien zwa telefone na yo bayaya oyo bakomprendaka masolo nde bayebi makambo esalami awa mwa mbala asimbaka telefone abeti mbala moko kode okobimisa nimero ye moko akangi yango na mutu merci na bafidedia nyonso filme oyo yo moko omoni sikoyo kitango opesaki telefone abandaki koaprese ke ye moko azwaki nimero nga te ozokondani nga mpo nini asalaki bongo eza bolingo nde esalaka bongo bolingo nde etindikaka moto asala nyonso eza nini yango bolingo yango ya ndenge ya boye yo oza mwasi te akolinga yo te ezaka mpo alingaki nga te naza kojure soki alingaki ngai s'interesaki na ngai nalingaki nakende sans ke natuna baquestion parce que aza riche et là nazo comprendre yo te et là vraiment nazo comprendre yo te eloko nini eza kolakisa mo mbala naza malamu yaya bozwi eloko nini yo za kwanvie ka bozwi yaya fanda yo kanisi eloko tozo kala sa mokili tolia tomela tolata tozala bien pesa chance
Ah, tika kozala dire. Tika bongo. Pesa e chance, mon bana za na bozu za na mbongo. Oh si. Yo kana avertir yo. Ezala mbala suka. Ba bêtise wana ko bisanga lisusu te na lingi buzo ba wana te. OK? Oh, tika nga vraiment citizen ngai. Etali yo mama o okorate opportunité oyo okasi koyamba mibale na yebi kya kobengo lisusu tala tika buzo bana tika na sala musala soka bengi o yebi singa yo na pesa tambote zoba tika nga makelele pardon yebi sa garçon na atiko benga ngai ndeko na ngai mwasi landa filme oyo ete ya yo oyo otambulaka na ba oyo balula bozui lipa oyo kitoko pe tomonaka mama na biso lipa tanganga pesaki mwana alia po basakrifie ye mama azokamola lipa awa mwana azodiongola ye na fenêtre est-ce que mama akosilisa lipa bafidedien na bafidedien nyonso tolanda filme oyo eza kitoko oyo wapi mwana oyo papa na ye akufa tika na âge ya 14 ans mama anokwami abundi akolisi mwana tine na université mwana ke koanvie baninga mwana koti na loge e bapeseka condition boma mama na ye mekano lipo oyo mekango nanu meka kosepa na lipo oyo mama non na sombi yango mpo na yo moko lia ngai aza aposa lipa te mwana nga olingo yoka yango te mama nalingaka yango te nalingaka yango te ezaka lipa wana na soma ngo spécialement pour na yo eza vraiment kitoko bamanga na zolia kuna kati ya ndako oui lia na kati ya ndako tikanga nano nasisa kolia lipa pona kolanda yo kuna o mama olinga vraiment lipa nalingaka ngo na mandoli yango na Kinshasa na sombi yango penda na neolisi kuna kombo nango eza nini kombo nango ezali peole kombo nango eza mulai peole vraiment mama lia na yo est-ce que oza malamu oui naza malamu mama en tout cas nazo ya kuna o mama nga naza na kati toyebi que ça va oui ça va mama filme oyo ete ayo ndeko na ngai ya mobali mama nyokwami mpo na yo tala ndeko na biso andimi asakrifie mama na ye mpo na bozwi filme oyo napesi yango na bana nyonso tu ya CFC. Je dis merci à mon pasteur de la foi, Jean-Paul Mayata. Fidèle d'histoire na Kinshasa, fidèle d'histoire na Brazzaville, fidèle d'histoire partout. Bozalaka bino. Ndeko na biso ya mobali yeyo après avoir copé sa maman lipa akena simanda kwa bandi kotangisama ya miso azolela nini passe ezosala ye na motema déjà c'est à kotaki ndeko na ngai ya mobali batela elikia Nzambe Jésus-Christ de Nazareth celui qui est le rocher Nzambe oyo aza na makoki nyonso malgré ba condition malgré ba difficulté ndeko na ngai ya mobali ko perdre te elikia film oyo ete ayo ndeko na biso ya mobali pona kolanda ko envier baninga banda ko na jeep na kati ya université baninga bazali ko panza mbongo yepe andimi akota na kati ya likita wana tale sike memiye fidèle d'histoire na Selembao fidèle d'histoire na Masina na Petro Congo fidèle d'histoire saki na ngai saki bayibi nga saki moyibo kanga moyibo yo moyibi ndeko na biso atelemaki na re bayibi saki tomoni ndeko oyo azolinga ye abimi pe awa kosuka wapi nazokapele yo nini yango moyibi ayibi nga saki na ngai saki oui ayibi saki na ngai azwi saki na ngai yo mais ozosala nini awa nazalaki awa na mi moko nazobenga ye donc olibaki bayibi saki oui ayibi saki eza na mbongo na ngai na kati mbongo na ngai wana ezali mbongo akofuta loyer mbongo nefuta lelo ok ça va aller kokende koleka non koloba bongo te mbongo na ngai ya ndako eza na kati mbongo ya homme fallait na futa chambre na ngai eza na kati kuna problème eza te na kozelo solution komitungisa te tokende asaki yo kolanda ye ndenge nini oza sur kaka ndeko oyo azolinga ye
aye lisusu kokuta bayibi esaki est-ce que akondima relation oyo parce que mbongo nyonso ekei bafidedienne na bafidedienne nyonso tolanda filme oyo nini yango nini ekobeli mama aza consciente kozela ngai te o kende na arrêt de bus zwa moto ya moto kuma mama meme na hôpital naza korejoindre yo kala mingi te oui na kozala wana kala mingi te ok après avoir kopesa mama lipa mama komaka ya conscient ekosuka wapi filme oyo tolanda ngo na bokebi nyonso ça va ndeko na biso azolela motema pasi mais autrement kosala eza te mama na nga aza vraiment gravement maladi à cause ya nalingaki na boma mama na nga te mais yo ndo pusaki nga nalingaki te tika korencontre babêtise okotika babêtise na ozoloba wana bien sûr biso mpe topesa bamama pour que tosala bozwi oyo toza nango lelo bande convier ezaki moto apusaki na makasi non mon frère donc koganye mbongo il faut kana sacrifier ebisengaki tokosacrifie te ebisengaki tokosacrifie te eza pesengaka makila te mais ndenge ekomi ya kosenga makila mon frère na monde na biso ezalaka bongo tobandaka na lokuta après vérité na nsima donc koagir lokola zoba te deja osali donc douleur etikalaka éternel te supporté oyo eza babétise nalingaki nanga boye te okosinga oyebisengaki bapesaka sacrifice te mon frère nalingi comprendre ke mbozwi na bolingo etambolaka nzela moko te na mondi na biso soki olingi bolingo tika na bolingo soki olingi bozwi ça veut dire ke boma bolingo mawa ezalaka te est-ce que comprendre ngai donc ozozo mona kolobela ngai yango wana apres avoir kokosangaki epai na bino nekanisanga na bino abomaka bato te sikoyo mama na ngai wana azokende kokufa fidèle history na Kinshasa na Brazzaville fidèle history partout ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali filme oyo eteya yo iyaya grand frère yaya merle poza awa mama sali nini mama zana kati aza vraiment inconsciente izala calme mama aza consciente zala kimia mama ko se rétablir tokei yaya tokei mama aza consciente fidèle du mauvaise production agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de vos événements olingi basala marketing ya entreprise na yo tolobela yango totia logo na filme na biso mama naza awa mama naza awa mama yoyo na mbeta hôpital mabe nini lisumu nini mama oyo asalaki ya kobota yo po kende kosacrifie ye ogo mama s'il vous plaît zwa soya ndeko na we ya mwasi mama mama koloba bongo te mama pardon koloba bongo te ko mama naza na posa na yo nga mwana wa mwasi koloba bongo te mama grand frère yebisa mama loba bongo te mama pardon s'il te plaît mama grand frère yebisa mama loba bongo te ogo na il faut na sola na yo yaka na lingi na sola na yo yaka landa ngai ogo akomaki na mbaga de choix kuna déjà sa kotaki kota koti babimaka te koto pe mama lakoni ogo mute mataki ya zala calme mama kokoma bien na keina sona camarade nanga toluka nde tokobakisa bakisi mama s'il te plaît maman na mos na la posa na mama papa kufa tikaka na yo mama kosala nga bongo te infirmière oui fidèle history na Kinshasa na Brazzaville ok tomonaka ndeko na biso ya mwasi azolela mama déjà grand frère a sacrifié maman fidèle history na Kinshasa na Brazzaville maman c'est bon maintenant Ogo yokana ebisa yo naza censé à correction makambo surtout te na situation esengelo za la fort yoka makambo de se salami okozonga so simate ozana loko poko sala te
tala bisika ndeko na biso ya mobali ami kotisi en tout cas nazo regretter makasi nazo regretter vraiment okosi ngai nzambe penza nzamba yo kilanga mawa nasali nini nasali ya mabe sala calme mon frère yoka zala calme nazo sentir ozoyoka nazoyoka oyo zoyoka mais zala kimia d'accord komi tongisa te ozana ba mi capable o ba organiser matanga ya malamu pona mama na bino o komi tongisa te to kosala matanga ya malamu do ozo bisanga nini do okosinga ke na koboma mama te après komi ko to kosala matanga ya malamu o tindiki ngai o tindinga na boma mama na ngai pe okosinga ke bomisaka makila te botangisaka makila te bosune sa makila te mais leo na koti oyo eza mungu asere na nga te azo crier mpo na nini calme toi kokende te mama déjà se akufi mama déjà se akufi fidèle d'histoire zala mobali yoka ngai osala esengelaki osala en tout cas merci Kinshasa merci Brazzaville tala ndenge bozwi ezalaka olukaki bozwi obande konvie biso tozalaki na bajipe olingaki secret yango mama deya sakei siko olingi nasala nini bozwi eza facilité donc bande kolanda richesse yango oyo siko olingi tosala nini deya mama sakei mbongo nde tozosala mbongo eza papier te eza mbongo en tout cas etalingate fidèle d'histoire merci na serfi fidèle di la basketteuse tolanda fidèle d'histoire chaque jour na 15h juste na miel télévision italo tomonaka ndeko na biso ya mobali oyo azolinga mwana mwasi wana bana basi babimelaka ye oyo asi alialia eske akolia mpe ndeko wana ya mwasi tolanda filme oyo na bokebi nyonso koma kolo lopango epai ya ye moko honorable rigane basula papa social Airbus Pro Service zwa lopango na yo na mbongo ya muke pesika héritage italo ndeko oyo azolinga ndeko na biso ya mwasi ye pasa na kati ya bato bazosakrifie basi baso ya boma bazoganga na kati ya ndako tolanda filme oyo na bokebi nyonso koma kolo lopango na mbongo ya muke epai na ye moko la baronne mama Christian kitoko Christec business Sarli ndako no vraiment eza kitoko merci awa tomonaka ndeko na biso italo amemi ba jeune fille wana na kati ya ndako na ye est-ce que akosakrifie bango to pe akosakrifie bango te tolanda filme oyo en tout cas na komelaka eloko moko ya bien bongo yo chéri nanga non naza bien na komelo côté ok bozela ngai italo aza na association ya bato ba sacrifice bana mibana basi ya moni mo balo nazo bisa yo aza na mbongo tala ndako tala ka ba kiti écoutez ndeko nanga mwasi yoka yo munda pona yo bozwi ko bomisa yo donc ndetu fane ozala calme tika ba paniki ok na vandi calme ya mo bala za mbongo zala calme ndeko nanga ya mwasi banani oyo tangolaka na bango banani oyo batindikaka yo na banzela sala bozonga boye eza pasi pe mawa mama kufaka ndeko na biso ya mobala ekolela tombe ya mama kozi ya kulukanga bozwi ndeko na biso mobala yakakolela na temple ya mama akolela na kati ya cimetière après avoir kosakrifie mama filme oyo ete ayo ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali filme oyo napesi yango bapapa nyonso tu ya Kinshasa baguerrier homme s'il vous plaît ndeko na ngai ya mobali bunda na makasi ya mobali lobeza ya nzambe kokota na kati ya influence te pour que lelo tope lobi oyo eza koya au peur d'être cher tala ndeko na biso ya mobali
yeyo à cause de l'influence à côté na sacrifice maman lelo yeyo accueilli ndeko na biso azolela na cimetière azolela na tombe ya maman c'est déjà trop tard pour à côté déjà maman limbisa ngai maman nasalaki yango na volonté na nga te mama bakamaradi bakosinga mama fidèle history na barumbu na bon marché fidèle history na monga fula fidèle history na lalu fidèle history na mbinza pigeon fidèle history na DGC barré yaya na yebi nzamba yebi le pourquoi zala kimia oko continuer kolela bongo pona nini yaya zala makasi oloti nazokoka te mama akei papa kenda mama pa akei oloti okokomprendre eloko te okokomprendre eloko te oloti nakotikala wana lela mama nalingaki mama makasi mama zalaki nyonso mpo na biso filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mwasi filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mobali yo moto oyo oza na baaktivité na yo olingi osalisa feti olingi osalisa anniversaire les dromadaires de saison na Mikonga et Fobank, salle de fête VIP, terrasse et restaurant, référence à 13 stations à 180 mètres de chaussée. Voilà, merci beaucoup Kinshasa. Vraiment, nalingi vraiment. Oh meka, ko comprendre ngai bien. Nangina sengolo romoko. Spona nini ozako se sentir à l'aise de sozana ngai. Lokolo zananga, sentez-vous à l'aise. Et ça vraiment vrai. Et nazaka juste mutumo nazalaka timide. Na moni yango vraiment. Mais nazoka ni ça vraiment ils ont le mogozo marché te de nayo. Nazoka ni ça que ils ont le mogozo bomba ngai ozobanga. Pour nous ozo sentir à l'aise de soko zananga. Est-ce que ozo mona nazoka mutumabe? Donc nazolinga se sentir à l'aise. Nalingi vraiment se sentir à l'aise au lobaka, se sentir à l'aise. Oza vraiment drôle. Naza drôle, oui. OK. Na sepeli vraiment. Nazolinga vraiment. Nazolinga vraiment comprendre que nalingi yo. Ah. Nalingi vraiment za la mos na ngai. Ah, na lobaki yango ke oza vraiment mobali moko oza courageux. Oh, na lobaki yango. Okase ke na osaba blague. Bien sûr. Na zolo babnda solo. Et za ba blague te na lobiki o ezake na lingi na bala yo. Na lingi te ke omona ngo ba aventure. Na lingi vraiment ke ezalo moko ya libela na libela. Na lingi yo. Soki vraiment okopesa nga opportunité wana okoza décider. Na kozala vraiment l'homme le plus heureux soko lingi ngai. Esengi na kota na kati yo. Zela. Na yebi ke za drôle. Au mono ba aventure, mais pesa nga chance. S'il vous plaît, pesa nga chance vraiment. Ah, awa ndeko na biso ya mobali abandai ko convaincre ndeko ya mwasi alinga ye nini nango lisusu bazo discuter hein mais yo moto pusaki ete fidèle history na Kinshasa na Brazzaville olingi osala ba activité na yo oza na mariage na yo oza na cérémonie olingi oluka sale ya malamu le drum ezawana ndeko na biso mwasi wana zongaka nini nango yo lobai kolingi mwa mbali wana te
obanda osali na kati ya voiture na ye ntango nazoloba mpo na ye ozoloba ke olingi ye te sikoyo ozali na voiture osala nini ozosala ke olingi ye te me nzoka nde olingi ye nazo comprendre yo te elingi oloba nini makambo oloba na ngai ozolinga garçon wana tika osala basambla mpona ozoloba na ngai bongo tika ngai tika kosala basambla soki olingi ye ezala mbala moko clair est ce que nazo énerve yo nazo comprendre yo te nini yango ezomarche te na yo ya kolobelanga boye ezoloko moko te yo meki koforce ngai nalinga moto yango eloko nini ezomotive mpo nalinga garso wana oyo nayebi kaka ke mwana mobali wana aza malamu aza bien aza vraiment bien et yango nde eza eloko oyo ngai nalingaki alors zala clair linga ye ezala clair oyebi ke nazoboya na nga biloko oyo nazokende osola na ye kaka mpo ezoforce nga tika ngai na yebisa oyo mpo oza mwasi luka nano mobali nano na vi na yo tika makambo avi na nga koforce ngai s'il vous plaît nasololi na ye apropose nga ayebisi nga makambo yaya soki vraiment s'intéressaki na ngai naza kogere camarade na nga olinga kondima te nde na ngai napesa mbala na bolingo yoka nalingi so nalobeli makambo oyo te o n'importe quoi et là s'il te plaît yaka fidèle d'history na Kinshasa na Brazzaville fidèle d'history partout oza na activité na yo oza na fête na yo salle eza kaka moko le dromadaire de saison na Mikonga et Fobank salle de fête VIP restaurant terrasse référence station Naël à 80 mètres ya Macadam Oza Mobimba benga le dromadaire de saison na 089 61 35 160 okozala wana boye malamu nawe koyede bino na nini maître na biso na ya accompagné na ba camarade na ko peso merci sacrifice na ngai salami nazo compter siko na yo en tout cas malamu eza vraiment malamu alors pour na ko remercier yo na memeli yo nouvelle voiture za libanda clé nango yango yo opambola mwana ngai mobali mbongo ebele eza na nzela na yo naza milliardaire richesse ekolanda yo merci maître na ngai vraiment merci maître na ko soutenir ami na ngai vraiment na 100% à réjouir les millionnaires okoyata nazokanisa na ko soutenir camarade na ngai vraiment na nzela na ye ya sika ya bozwi vraiment mon gars ya obeti yoka nazo porter soutien na ngai pa na yo na nzela ya sika na chemin ya bozwi bomoni eza surprise bana na nga bosali so kopambolama oui ba richesse na bino eza ekokoya te bokozala toujours na piscine ya richesse grand maître oui tout se fait là salle de fête VIP le dromadaire de saison à Mikonga et Fobank Oza Mobimba benga salle de fête VIP et dromadaire de saison na 089 61 35 160 Oza na fête na yo olingo sala anniversaire activité culturelle ça les akaka moko ezaka juste vers sika na memeli yo
nazo pesa yo yango kaka pona yo na bomba yango vraiment depuis États-Unis. C'est bon vraiment na sepeli na yango vraiment. Vraiment. Naza vraiment bien. Olingi na lamba nini? Na bolingo yo ekomaka ya solo mais ndeko na biso mobali oyo azali mobomi na sepeli vraiment amitié na biso nazo souhaiter yo boye malamu merci beaucoup. Est-ce que bako sacrifier ndeko na biso oyo mwasi to pe bako sacrifier yete ba fidèle na ba fidèle nyonso tolanda et ça vraiment bien. C'est bien. Siko yebisa ngai ozovandaka yo moko? Oui. Et ça raison principale o nazoluka partenaire. Vraiment naza serré nazoluka partenaire. Partenaire? Oui. OK. Siko yo o tu da mutu? Oui. Na trouvé déjà? Wow. Yebisa ngai mutango nani? Avandi pembeni na ngai yo mutango yeyo. Azali pamboli na nga, azanye sengo na nga, azeloka motu yo nzamba pesi ngai. Nazo souhaiter apesa nga chance to sala famille yo. Nazo souhaiter vraiment na lolenge na lingeli naza prêt alinga ngai s'il te plaît ozo flatter nga vraiment te nazo biso vérité fidèle d'histoire est-ce que futaki ndeko na nga po a convaincre nga po nani ozo tuna nga bongo po ndenge azo tindika nga na linga yo depuis le premier jour azo tindika nga nakili na gauche yo kaka nazoka na droite yo kaka non eza kaka ki azo linga intérêt na yo aza ami moko ya malamu alingi otombe na place ya pasi te otombe na place ya malamu po ayebi ke nalingi yo vraiment oui depuis namona yo nakutana na yo s'il vous plaît azolatisa mwana mwasi bage kote ope bana basi bakufa babimi tension ekosuka wapi ndeko na biso ekokota na kati ya libulu filme oyo ekomi gu nalingi obala ngai ndeko akomaka troublé mbala moko bagi ya fiançailles esengo mataka tomonaka mpe bana basi kote baati pembe babimi ndeko bazolatisa bage awa bana basi mibale batelemi bafidediene ekosuka wapi nini ekokomela ndeko na biso ya mwasi koma kolo lopango na mbongo ya moke na Airbus Pro Service ya tokotikalaka te totelemaka ngai fona ke na ndako nazo comprendre te tobengi alobi azoya tisiko azokoma te mpo na nini oza kodécourage ezala calme azoloba kaka koya kaka koya nde bazalaka akoloba bongo zoka te mpa mwasi nde mosusu tokotelema awa ya mpo na ngai na bondeli yo ngai nakende ya boni boyeko kolobaloba boye ndenge nini zala kalma koya peut-être aza makambo ebele ya kosala boni boye tala oyo en tout cas baza basi moka kitoko bango wana omoni nayebisaki yo ozala calme kotomboka te omoni bana basi yango bango wana vraiment baza basi esengeli tozwa bango to sacrifier bango fidèle d'histoire ndeko na ngai ya mwasi filme oyo eteya yo baza wana benga bango sali
basi kitoko. Bon après-midi. En tout cas, Bozeli Sibisotoza, désolé, vraiment. Bokota. Ah, ok. Yo, anakomona ndeko na jipe, otokota. Otekende ko dîner, yo anokei. C'est quoi kende ko comme sacrifice. Ndeko yeba ndeko na ya mwasi. En tout cas, basi bana basi kitoko. Bazo mérité vraiment. Bakene sika moka malamu. Boye malamu vraiment. Film oyo ete ya yonde konanga ya mwasi landa yango bien bilula lula. Ngana ya moko boya kana jipi kozwanga ba niveau nanga ye mbali ngana zwaka tala bisiko me ma vie na yo fidèle d'histoire na Kinshasa, fidèle d'histoire na Brazzaville, fidèle d'histoire partout. Les dromadaires de saison, salle de fête VIP na Efobank Mikonga, Olingio sala fête na yo, Olingio sala anniversaire réunion, benga les dromadaires de saison na Mikonga Efobank à 089 62 35 160 sala fête na yo. Na kimia nyonso na le dromadaire de saison na Mikonga Efobank. Oh bandoto ni nazolo taboy. Noti ndo tango za malamu ten. Ndeko na biso après avoir poussé camarade na ye alinga Joana comme ça ko lota bandoto ya mabe. Mbote ela. Ela nazo pe somboto. Merci. Ok. Tala. Proposer nga libala. Nana proposer yo. Mais pas nous tout nana proposer nga moto tindaki na linga. Vraiment répéter nana proposer yo. Pour nous autres nanga bongo oza ko se comporter bongo pona nini eza muto bande ko pousser nga proposer nga libala donc moi na mbalo bande ko boya moi na mbalo bande ko finga nga tika bongo ko yoka eza ningo zo kanisa te nazala kaka kozala mwasi na ko mitika pamba bongo te kamba mbona sopana et que la faible quand tu comme commissionnaire nanga mibali naza mos nebinu na bande ko sala vraiment na moni siko vraiment tombé amoureuse mais kebao na loti mondo to moko ya mabe me na lingi nzamba talisanga lisusu na mona penda ya solo soki moto na loti na ndoto wana ezaye ou bezayete mais alaka prudente donc pardon de onanga mos na loti na ndoto ya mabe ndoto moko na loto tikana no boye excusez na ngayo ezaka ndoto pardon nga naza na esengo balatinga bagi ya fiançailles eza problème te mina lobi kaka ki zala calme ya tika ezaka ka ndoto to beta no masolo ya bagi to beta to sepela Tala na komi déjà marié. Vraiment, on a peine à les félicitations. Vraiment, vous serez bien. Na moni vraiment on dit ou baki oui malamoko. On va ça la fière. On ngate. En tout cas, na sepeli vraiment bolingwe komi na suka. Vraiment merci vraiment bébé. Waouh. Oh, kala mingi tête aux préparer libala. Awa to mona kande ona biso ya mobali. Oya sana kati ya likita ya bandoki ba sacrifier kabasi. Bazoki bandeko na biso na balabala na mutuka to mona ki bango na mutuka ya pembe bango na kati ya chambre. Ndeko azolungwa malembe alinga sala nini to landa filme oyo na bokebi nyonso bandeko na ngai ya Kinshasa sa de fête VIP na Congo ezaka moko les dromadaires de saison na Mikonga et Fobank kuna sa de fête VIP terrasse et restaurant benga les dromadaires de saison na 089 61 35 160
sala fête na yo nyonso ezali complet service etlenda groupe électrogène ya Mobimba service traité écoute n'en parlons pas vraiment sécurité awa na le dromadaire de saison kitoko yo wapi fidèle history na Kinshasa na Brazzaville fidèle history partout fidèle d'Imove production ndeko na biso ya mobali azwaka kaleson to pe décalé ya mwana mwasi akendaka nango wapi bandeko na ngai ya basi botala na kolula na kolenga na kokendaka bikendakenda bindimandima ndeko kokaba vi na yo ndeko na biso ya mwasi asepelaki bamemie na jupe bapesi ye mbongo nzoka nde bayibaki eloko na ye ya motuya bafidedie nyonso bolanda filme oyo après avoir kopase na bango nuit baka kotika bango na nzela awa mpenza bazoloba biso toza bafi ya danger bafi ya lokolo moto moko bafi ya moto moko ezalaka bafi ya moto moko déjà peut-être basi bazwa suki na yo bazwa elamba yango mona otikaka fi ya quartier filme oyo ete ya yo ndeko na ngai ya mwasi filme oyo ete ya yo ndeko na ngai ya mobali fidèle history na Kinshasa fidèle history na Brazzaville fidèle history na Barumbu na Bon Marché na commune ya Kinshasa na quartier Ngwaka fidèle history na Kimbantseke na Biela fidèle history na Njili Sainte-Thérèse fidèle history na quartier 7 quartier 8 quartier 12 quartier 13 fidèle history na Masina boye malamu ndeko na ngai vraiment boye malamu po to perdre na biso tante toloba o to yeli to ke de droit na bi mwana nga mobali aye auti Kinshasa azalaki vraiment déterminé ya koya awa pona ko senga loboko ya mwana bino mobali yango ke tozali awa nabi ko comprendre boboye malamu yango vraiment nde kozala mobali eza bien oza vraiment mobali mwana ngai est-ce que ngam na ba mwana nga mwasi mama oza na maloba o gweve boye malamu o kwi boye malamu en tout cas tozoyoka lokola ba famba le sangani to yokani o bwefi ndeko na mobali o bwefi to uti mosika o bwefi awa to monaka de famille sangani o bwefi eza vraiment longtemps to yebani na yo to uti mosika ko ba non na proposition na yo te boye malamu merci o bwefi mobali nanga za na raison to za déjà famille mwasi na yo za mi na nga vraiment tokona tokene ba mai est-ce to ko hésiter na demande na mwana na yo o bwefi na ko honorer visite na yo na ko tinda mwana na nga mwasi message na Kinshasa aya na aya ko bala mwana yo oui kozala malamu na ko banda ko ya awa de temps en temps pour que na zelo ko na za nango posa vraiment o kozwa ngo déjà sozui boloma awa tomonaka bandeko na biso après avoir kobimana bana basi bazwi bakaleson na bango bamemi yango na temple bakosala nango nini kokomela bandeko na biso ya basi fidèle history chaque 15 heures chaque jour 15 heures na Miel télévision landa film oyo mikolo nyonso na 15 heures juste na Miel télévision avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe film oyo ete ayo ndeko na ngai mwasi bilanda bilula bilinga bindima tala bisika oyo bamemi bakaleson na bango tala makambo nini bipai nini yo mema vi na yo likolo ya lokoso fidèle history omoni nayebisaki yo tala oyo tala mbongo tala ozo sentir mbongo mbongo merci il fallait moi nde mombala bande salanga mwana ndeko nanga
ya nangaki na regretene na baki na boya na zonga tala mbongo nde nazotanga mbongo ya siko ya koluka benganga na blokaki ye na yibi mbongo ngai pinda na zonga soko na sina yibi mbongo ebele boy nde onanga mwaso wa moyibi makasi libala na pile foko yibaka bango tension nini kokoma ndeko na biso ya mwasi akendaki ya yibi bozwi ayibi mbongo kuna pe bayibi ekaleso bamemi epa tanganga mbala moko ndeko bandi liboma bandeko na ngai ya basi bafidedienne na bafidede bolanda filme oyo ndeko na biso ya mwasi ya bandi liboma nini nango nazo comprendre yo te nini yango ye mpe koto ayokaka ekoti tension bafidedien na bafidedienne nyonso filme oyo ete ya biso filme oyo epesa yo conseil ndeko na ngai ya mwasi yo bilingalinga bilulalula bilandalanda tala suka na yo likolo ya kowela mbongo likolo ya kosomba iPhone Pro Max 17 14 15 20 tala bisika omemi vi na yo oteki vi na yo ndeko na ngai ya mobali ndeko na ngai ya mwasi mpo na mbongo tala bandeko na biso ya basi bango yo salle de fête les dromadaires mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville et surtout mbote na Afrique mobimba pe na baeban surtout bozali na diaspora baeban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez que ça là reportage, il y a événement le là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo coutumier religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi to ça la couverture na yango contacter Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino za exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino et surtout tolobela business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel basalela yo spot publicité Fidedi Move Production nous sommes là pona kosala ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa formation en anglais. Vous allez anglais, vous allez portugais, vous allez français, lingala, yaka na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa cours informatique, il y a métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidedi Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. J'appelle le DG, le PDG
les grands hommes d'État, confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèlement Production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook, Fidèle Mauve Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, Fidèle Mauve TV. Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok, Fidèle Mauve Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour les prix. Vous allez dans un moment la promotion. Le petit boostage gratuit. Donc booster entreprise nayo. Vous avez la maison nayo. Vous avez une entreprise nayo. Vous avez une société nayo DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au Lingi Okita, pour nous base nayo honneur, base image, balobela, d'activité nayo, contactez Fidèle Mauve Production. Nous serons là faire la couverture de votre événement. Le pasteur, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église nayo, il y a Matéa nayo, topé, il y a pour ça en sorte que Matéa nayo et les kaka chaque dimanche, chaque jour en direct dans les réseaux sociaux. Contactez l'équipe Fidèle Mauve Production. Nous serons là, nous allons faire live pour faire voir vos activités. Aux docteurs, aux hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes, olingi, maison à kabelo nayo, pharmacie nayo, boutique nayo, olingi, boulangerie nayo, balobela yango, contactez Fidèle Mauve Production. Fidèle Mauve Production, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, quartier Biela, avenue Mukasa, numéro 14. Référence, entrée, quartier 1, Kimuta, non loin de Sainte-Thérèse de Colo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle Mauve Production, c'est la réussite de votre business.